signalé la carte Mobutu ba signalé biso na carte moko ya Kengo wa Dondo na ko to benga Mobutu awa na minute to lesa ko ba criminel ba na kwa na ndeka kusakana te bakende ko luka ben na baba ba ko informer bino ko to connaître ko lokola to perdra de ko na biso to bengi Gérard Moulupa to perdra so to bengi Bakono de Bakono to perdra eka kanema ya moto ko na mama na liberté to go bien quelque part mais place ana ko lubati. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona, Boukakoutila par rapport à Évangile. Biso bozolanda biso ne itandoike tikete kolo nzamba pambola bino na pesi bande kona biso bazolanda biso mingi na Kasai bisika bozali betwabu na pesi bande kona biso ya ba Congo mbote na beno na pesi bande kona biso ya Katanga na pesi bino bajambo yenu tikete kolo nzamba pambola bino na sengeli tous les Congolais place nyonso ozali to pesi bino bambote makasi awa tokoti na plateau to benga Rasa Formol TV parce que po boye baba actualité ya mboka na biso tozo kende wa pipe tozo ko bawa awa na koyebisa bino peuple congolais bozo na biso ne tandoke boye ba ete chef de l'état lobby azalaki na tourner o to benga ka tourner na o to benga na tous les écoles o ezalaki na République démocratique du Congo azalaki na télé de la Gombe et lokwa mutuya tozui pasteur tozui o to bengi présent plus que pasteur aye koyebisa o to bengi ba élève na télé de la Gombe ayebisi bango ete bozali wana pona kotanga pona bonheur ya bino ya lobby pe avant botanga avant bo banda kozwa bakuru bo mitikaka botikaka pe na mboka na bino na loboko ya Nzambe nazoyebisa bino bandeko na ngai awa il fallait ko soutenir Fachi bomoni présence na ye lokola nenga kitaki na Inikin même ba étudiant ba betimbela ba étudiant ba lobby ete chef de l'état moko antombolo mo amai mais c'est propre o to bengi Fachi beton to bandaki komona ngo na musika mais lelo to pitu sur le terrain na Inikin to ye komona ngo ki moname par rapport ya nini ba moni nde ba réhabilité o to bengi ba homme ndenge moko o to benga ka sur le plan international awa na koyebisa yo bozala toujours osage parce que lobby to yambi o to bengi ba investisseur ya balman ba kiti sur le terrain na ndenga ko sakana te to yebisa ki bino Fachi beton l'homme de bic rouge papa ya maboko pembe papa ya gratuité bomonaki papa ya ba voyage ni so sala ki libanda ya mboka akendaki ne fisque pour être à coopérer parce que yeba Kabila na époque na e a détruire ki auto bengi ba relation nyonso sengela ki Fachi aya ko répondre aya ko zongela na nzela parce que ba société nyonso ezalaki bazalaki déjà découragé ba société nyonso déjà basilika ki bazonga ki pa na bango ne fisque baya ko zongela RDC pour être tout avancé awa déjà nazali ko annoncer bino lisusu tête à tête na information et côté linga na moment où boye ba bien toute la communauté internationale au to bengi même au to bengi département américain ba uti ko beta sete ba beti seleka ba lobi tous les Congolais au azali les États-Unis d'Amérique boye ba oyo azali les États-Unis d'Amérique soko osali ba chana yo olingi ko kende o cha biloko na yo par rapport ya o chango to bengi na port o to bengi États-Unis d'Amérique eza pona gratuit pona peuple congolais nyonso awa bolanda ki bino moko tête à tête o to bengi marque amer o to bengi marque amer mikolo bazo bengi marque amer dit tekemena mikolo yo akomi congolais authentique bomoni quand même na ba bistro partout azali akomi ko déjeuner même na kolia na biso ya ba congolais akomi kolia o to bengi kolia ya biso ya ba congolais boye ba moyena abeti seta lobiete tozali na besoin makasi tozali na musala makasi pona ko travailler nango devant Fachi aboye ba bien akotika bokonzi lelo te il fallait boye ba ete tozali na musala makasi parce que pona kozongisa Congo na rai na ye kolanda o to bengi même ba président africain mususu
président africain balobi ete édifice kala mingi te baozana sommet à kafu na République démocratique du Congo. Sommet wana eloko babeteli yango c'était balobi sommet na sommet wana ne fils qu'il fallait tous les présidents bazala parce que batala RDC zali pays indépendant. Mais pourquoi t'es-tu si que RDC bande ko développer te bazotala ne fils que eloko nie bande ko empêcher RDC et kene liboso te. Mais yango balobi bazali na kafumba ya sommet na mikolomi balawa to bien to ko annoncer bino na etandoke to yebi bien to zali ba simple serviteur to annoncer kabino o to bengi makambo ekoya makambo ekoya na o esalemi yango biso to ali ko annoncer bino to lokola o to bengi ndeko na biso o to zo benga Moïse tango banda ko belele te boya batuso batetaki Moïse momeli lotoko milangwa mais quand bayo komona makambo ekomi ko kende na rai batobele bayaki ko s'approcher devant o to bengi Moïse peuple congolais to ebisi bino bozala toujours aux aguets awa na uti ko découvrir combattant selon renseignement o to benga ka israélien ba uti ko découvrir ba appel téléphonique il y a des juges o ba boya ki ko ya na prestation ya serment parce que balongola ki bango na cour constitutionnel batna bango na cour de cassation lelo nazo biso renseignement o to benga israélien ba uti ko découvrir o to bengi ba coup de fil o ba ko solo na ndeko bo chap ba ko solo na ndeko tamwe mwamba ba ko solo na ndeko to bengi Caleb Mutom ko bo sanate Ajara Souberwa ba solo la ki o to bengi ba conversation na bango ba capturer ki yango mona ki na zo annoncer bino lisusu ndeko o to zo benga Ajara Souberwa senga ki audience na na présidence parce que ba kutana na Fatou Beton ba rejeta qui est en bloc parce que ba ebiso oza dignité awa na ebiso bino bo zala ozage tolobaki ko banga ozalaki na kana biso ekomi na kaya banguna awa nazo ebisa bino politique ekomi elengi politique ezongi nesika nango awa na Kinshasa nazo ebisa yo l'homme à kimono oya mibenga keta ko paralyser mboka na kombo boyebi ya Shadari ne fiske na annonça ki déjà na isa kibino ozalaki rencontre na madame Tumbanzenza basola ki ne fiske alobi likambo ya zomo nango injuste parce que bakende ko luka même na mama Marthe azali ko informer bino tobo ito commettre cause lokola to perdra de konabiso to bengi Gérard Mulumba to perdra suso to bengi les bâtonniers Mukendi to perdra ikaka ndengo yango to longoli mama bat na limité to bombier quelque part mais place ana to kolobate parce que il fallait bandeko oyo ndenge jamba kabunda lobiete cette fois-ci oyo to bengi ba égyptien bozomo na kala mingi te boko mona bango lisusu boko comprendre ete Fatima ko antombolo aza toujours ben tangu na zolo bawa nayebi déjà les Roger les combattants nazoloba o to bengi Patrick Boulabula o tiko chez Hiroshima tiko chez combattant ba telemi ne fils que na Château Rouge partout bazali bali ko défendre o to bengi Fati Beto nazo sepela mikolo ndebo envoyer même na ba réseaux sociaux tangu boketo azo tubela à comprendre ete baninga bakaboli lipa mais babosali ko chez les manteka to yebisa kete bakozala bloqué quelque part mais bako démissionner en bloc awa nazo ebisa bino na Kinshasa mokonzamboka descente na ye na inikin ezalaki sombela bisakala papa tomoni oyo tobengi papa tu connais tout papa tu connais tout oyo bobengi ndeko oyo tobengi Thomas Luwaka na sepeli na baetudia na acte bosali Thomas Luwaka tozali kobosana te nzela ya nzolwana epa oyo tobengi honorable Ume nzela nzolwana olia mbongo nango esengeli tosengeli na ba PG dossier yango topesi bino na moment au beau saisir awa na uti ko yebisa bino lisusu service na biso ya lutte contre la corruption ba uti ko découvrir plus de 700 o to bengi société o to bengi ya mama ya famille Kabila o ba futaka ba taxe te papa nazo yebisa yo Abedachou akanisi na époque papa na ezo yebisa bino lelo pe na yo ko confirmer ngo na époque ya Kabila ba riche bazalité bari totikala kozana ba riche te totikala kozana ba milliardaire te bango yo bazalaki miyibi ya mbongo ya peuple ko yango mona ki babada ko benga o bazokumisa Abedachou o Kingani o boss boy ntoka wana o bouta ko mona na époque afacha koti mais un jeune homme moko bima aibi histoire a gombete a telemi o akomi gombe na gombe mikolo ya zasu gombe na gombe te mikolo akomi selemba una selemba o mikolo bozoyeba masaro atelemi ete akamani omiganga ete ngai na minute oyo aza gombe na gombe mayebi histoire ya gombe te le fiske abosanaki ete Fachi azwaki justice atiaki yango indépendant oyo nyonso akodetourne même mbongo ya leta bakosala ye omukama awa tozoyebisa bino le fiske awa Abedachou
batindaki bainspecteur nazoyebisa yo bakitana oyo tobengi epa abedashu bakende kosala audit ya mesana na ezaleli ya kala soki bainspecteur bakiti abengi oyo tobengi général mais mikolo bagénéral oyo bauti koremplace na bagénéraux soki obengi bango bayebisa papa keba moto toza na ye keba mokwantombolo akobengisanga na justice azangi moto akobenga ne bamesana abengi bambwa na ye balandi bainspecteur ne fiske ake le plus loin ya kobeta lisusu na bainspecteur awa na ezoyebisa bino bandeko na biso tobengi ya renseignement bapesa invitation pour répondre na justice papa to comprendre ete bambongo bano badoka bona peuple congolais bazoyemba bango pamba ezali bambongo na biso ya peuple congolais yango il fallait bazongisa biso pe tozo koinsiste abedashu azalaka congolais azalaka nani parce que tomoni azwa ki bu congolais na mukolo pour cette fois-ci tolobi ezali kamu ya mango likambo ya mangwele mpo bamosusu bayi na mangwele na loketo lokola kabila biso to na mangwele awa na loboko bamosusu bayi na mangwele na loketo fale totala bango mangwele babetaka na loketo na mboka nini toyebi kaka na Rwanda bino moko bomipesi réponse awa toyebisi bino peuple congolais tozala ozage tosoutenir Faci Mukwantombolo le grand esprit parce que nazoyebisa bino lobi musala esalemi musala ya ngolo parce que bazoyebisa biso lobi ndeko Kalef Mutombo tolobaki nzete okombatela yeba nzete okoki mais c'est Kalef Mutombo mais c'est merci na ol tobengi le vieux pem o tobengi Gilbert Kankonde mikolo quand même obongisi musala obongisi musala par rapport ya nini obongisi musala na moment oyo na ndenge zo travailler na idée ya peuple congolais même ya ba combattant to peut sur longo nyama il fallait ka songo asala nini alongwa ne fils que to ya kulu ne bakisami à 80% papa nga moko na présence na ngai na quartier 3 na quartier 3 en face ya solidaire la police so chate za wana za bazali ba pire petit ya bakulu na babaka bango na ba couper décalé awa nazo ebisa yo quartier 4 quartier 5 quartier 6 quartier 12 kulu na nenga ko sakana te mais mikolo la to sepela na komanda oyo akiti na chang mal à l'aise na minute oyo azo betela ngai bakulu na ba cerveau azo beta bango kaka na mutema ba musu ba venga melaka supu na tolo ala melanga dia mavie obimisanga motema na façon azo sala musala na pese longo nyame nazo ebisa yo colonel bienvenu papa ya 100 000 francs bakoma déjà ko coopérer na bakulu na biso ba bwa so na bi chaka atanze bwa di Maria oyo ba couper décalé on a chaka ba couper décalé kaka colonel bienvenu akoma pire mutu na bango na ninga ko sakana te nazo ebisa yo to ya kuruna insécurité na ninga ko sakana te esengeli bon multiplier la police na sengi même la service ya mbata tokozana na bino lisu likolo alisu tolingi quand même peuple congolais le la soutenir même na ba 4 heures même na ba 5 heures soko bimi na vuluba papa bako fuka misayo talaka tata mukolo ba fuka misayo ba che baboko likolo yo so mona kuluna oyibebembe kuluna ngambo ayoko yiba groupe électrogène plupart aussi tozo signaler na camp Mobutu ba signaler biso na ndaku moko ya Kengo wa Dondo na ndaku to bengi ya Mobutu awa na minute to yesa ba criminel bazali wana na nenga ko sakana te parce que soko sali musala te yeba déjà biso dans le système ka ya fulu to komema fulu inde to kwaki na porte na yo ko bossa na tête aux plus de 50 personnes parce que président moko azana plus de 1000 personnes à simanaye so to betelo marche tuna dide budimbo ayi biso bien awa na minute tozo lela par rapport à nini to monaki mama Denise Nyakero on jeune biso oyo tobengi ya mama Denise Nyakero ba ekopesa yo tobengi ba kashine na ba na oyo tobengi ba désinfectant mais sikoyo tomoni même académie classe zongi classe zongi mais tozomona bana classe baza ko insister ba kana 1000 francs baya oyo tobengi na savon munganga baya lisusu oyo tobengi na désinfectant plupart aussi baya na papier hygiénique na baya susu na kashine mais bakabola bakabola ngo gratuit na ba école nyo mais bujimbu mais boye toyebi bien école ezongi moko za mboka tala kutu na likanisi malamu akitine na ba descend tout na ba école le fils que poni yo pokitaki na mutuka ozoka bola bakashine opesa ba promoteur te ministre enseignement ozawapi Willy Bakonga oyo keki kozwa okozola biso bandeko na bino na bwende ba po batangisa bana lobi tomona papa ba pêcher po batangisa bana na ba chasseur po batangisa bana lobi bakomyo nous lisons la lettre française otali mutwana tolo bango ntoto ekemba abuni na basimbiriki
akoki te maye na Kinshasa pour ça beta mwana kuna likofi o mwana matériel papa ça c'est un criminel c'est papa to bisi bino dide budi mubongisa musala on est fils que to senga pe kutodi ndenge pe ba sengi na bandeko na biso ya santé il fallait au sala pe musala malam parce que to comprendre te au keli ko recruter au to bengi na nini na bino ya enseignement au kotisi bandeko no na ndenga ko sangana te awa to ko ba toujours na actualité politique na biso boye ba déjà mon kwantombolo le grand esprit ne fils que le bisaki bino abeti c'était baba na ko fouiner ba dossier o to bengi a ebisi ba PG il y a depuis 2001 ti na 2000 o to bengaka 2019 awa na ebisi o mutu ko épargner bisoté awa na so ebisa bino ezali lokola flash boye ba déjà na Selemba ba komi ko réflexionner les sous to bengi ba pavillon mususu parce que toza na un grand lot ya batu mususu to okotisa mais tozo pesa mise en garde na biso bazoye bisa biso kala mingi te o to bengi mese wakanyininga akomi ko futela na ba prisonnier mususu ba mbongo na prison na minute oyo akomo futela ba mbongo na biso moko akomi ko futela biso ba futeli o to bengi ba prisonnier ba mbongo mususu ba bima awa nazoye bisa yo ba uti ko découvrir plus de transactions ya ba mbongo caméra bande ko a déposer ba mbongo na izali service ya biso ya lutte contre la corruption a déposer ngo to bengi na Allemagne a déposer o to bengi 10 millions de dollars américains a déposé pendant 10 fois. Ah, on a bino politique et combien lengi. Papa, et sengeli tozala na mémoire courte. Caméra ibi mbongo na biso, mbongo ba congolais. Mais nazo mona na batu, bozo bosana. Papa, pour le développement ya mboka, ba ibi mbongo mais batu. Bozo kende bota molete. Mais pourquoi te bosali pe marche? Balo ba ete caméra pe bosali pe marche, caméra libéré, mbongo na biso nyonso. Papa, ezali mbongo ya ngana yo. Ezali mbongo ya ngana yo. Facha lo ba ngana ko sala ba. Na kosala o to bengi ba individu bazala ba riche te mais na kosala peuple congolais bazala ba riche par rapport à ni abine époque na ngaso ba bengo ministre papa lela kosala ko tu fetité talaka tango fort ba bengi ko mona ye ayemi ka nzembo na pas sola lola kumama et tout court a fetité pour abangi soki ba so ba moni ata biloko ko le débordé wana yeba déjà ba ko interpeller pa pêcher mbongo ziwa mikolo alobi kutu akomi même moral na fachi ona mikolo ndenga zo poata parce que ba utu ko yebisa bino o to bengi na maya pembe zalaki o to bengi bisika puisque to bando kende ko sokola to kanisi ete ezali place to kende quand même ko sala loisir na biso mais nzo zalaki o to bengi les grandes sociétés ya ndeko na biso to bengi sifa sala ni na mboka oyo papa bazali ko yebisa biso plus part aussi o to bengi mama Olive Lem o azalaki o lelo na mbongo na biso moko ya ba congolais so congolais kufi aye asali lokola osunga yo mais mama Denise alakisimi lokola azali mwana mwso otonisa mina bwanya makasi alobaki ngana kotika la kozwa charge ya ba congolais te ba congolais bango moko baso ki paka na charge na bango bomoni quand même alongoli quand même azala te service wana etikali o to bengaka mbula na mbula mais mbongo na biso ba congolais mama Olive ado futa taxe te parce que ba ici so mama Olive azali le premier actionnaire même o tozo benga na ba supermarché boye bebele so na tangeli bino on a gati ba congolais bo kota ta ko so bata bilo kwa goliate mais na minute on a zo ebisa yo ba PG ba saisir likam il fallait ba futa mbongo na biso nyo papa o to bengi Jeannette Kabila azali vrai actionnaire na INC o ya Vital Kamerhe Maxime Okonzamboka lobby to moni quand même lobby confirmé o to bengi départ ya papa wa Kanyininga parce que o tikela qui est temps nenga lobaki ete na yebi likam moko te akwaya kete akokenda justice kala mingi te bako libéré akobima oyo tobengi akobima na victoire nyonso mais ake kuna ngando amelaka ye te asali nini awa nazoyebisa bino kala mingi te tozozela ndeko oyo matata ponyo kala mingi te azorépondre na makambo ya bukangalo apart wana nazoyebisa bino lobi na landi oyo tobengaka Thomas Lokondo auti kosala déclaration à haut niveau alobi c'est le moment yango le peuple congolais il fallait to landa place ma ezocho parce que awa na moment oyo mutu aza sur le terrain zaka ka fachibe mais tozali ko nyolola makambo oyo ya ndeko na biso soit disant bino boyebi oyo tobengi na kombo ya Denis Kambai biso to mundaka tata boko mama moko biso nyoso beto na be tozo litete pona makambo ya bataliban pona un tribu moko o tribu bo biso to elongo moko fachi alobi il fallait to luka le plus moyen to le langage moko
moni biso ba congolais nyonso tozopesa na ba conseil soki tolobi même langage même oyo tomoni bapaya oyo bazokotela biso de gauche à droite jamais bakoya kosakana na biso te Congo ezali yanga na yo soki Congo eziki yebanga na yo tokosuka wa papa nakopesa oyo exemple kendeka na Brazzaville papa kendeka na Brazzaville kaka awa tambola na Brazzaville babenga yo kombo étranger tala nde ba Brazzaville babenga biso bazaïrois tika nyoka bombaza tala ndenge esalaka pasi na motema mais toza na mboka mais po te tosoutenir mwana mboka solosolo oyo aza na mangwele oyo aza na mangwele na loketo te lokola kabila faki aza na mangwele awa mais bino bosoutenir moto aza na mangwele na loketo parce que mpona bafaveur ya basi na bana na bino mpo lobi mpe azonga na pouvoir papa nayebisi bino kabila mata akita apakola poudre ata onda alata teni atika mandefu ebele kala mingi te bazosala ye omungama papa bazoyebisa biso ndeko na biso Shadari le tout puissant alinga kokima nzela ya lufu papa moya kokima eza te nzembo ofe Patrice ayima tout moment na répéta yango ngai nakende wapi ye esi na vote papa Shadari alinga kima moto amibengaki le tout puissant alati doboki alati bagan alobi tokomi na moment hyperkit asutuki koto oyo tobengi majorité populaire ya Fachi Beton babetaki tout akumbanga te basali nini papa asimi mino na maboko na ebisi bino na moment oyo Shadari amata kita kala mingi te bazosala yo mukama te bouti komona papa na ebisi bino lobi na ese côté Kisangani papa to sutuki lobi degré ya bangombe moko bayina bato to kende shaba papa ezana ba etando ike na bino o bokende wa boto kende shaba nani mutu atendi bino to kende papa bakotina bangombe akosakana te yango nazo ebisa yo banda Kagame balongolaki d'abord machine oya ko to bengi ya ko filtrer to bengi uranium to bengi colbert banda balongolaki yango na Rwanda Kagame ala la soupongi te azana déjà ekondele mais botale mikolo akondi lisusu maka par rapport à mon nini parce que lobby pe États-Unis d'Amérique pour la PC sous mutema passe a lobby tolongoli soutien na biso na base militaire où ezalaki na kata Rwanda to ina ngona République démocratique du Congo kana mingi te bande kwa ese boba na Kenya to bengi nani base militaire oya RDC chef d'état-major ya Mobimba ya Congo Mobimba ezovanda na ese kana mingi te parce que bolanda ki marque MR a lobby vis-à-vis toye ko soutenir République démocratique du Congo par rapport à Yanine. L'armée bazalaki na C. Yango en tout moyen tout ça le plus moyen en matamatamouké. Vis-à-vis à Covid-19. Tout ça le bango pamba te papa. To ebiso Hollanda ba étudiant lobby na campus. Ba lobby makambo élection en 2023 eza vis-à-vis à pas pandémie. Élection en ba étudiant et ba lobby na ndingi fotine to moneli ba homme. Papa. To tout na kabino mata fa yu atanga wapi. Mais bon moni lobby o to bengi chef de pavillon ya ba étudiant ake inde na faji na chambre na homme place Tshisekedi wa mulu ma place ya banda ko vanda homme 220 homme 220 papa na yebisi bino alakisi Etienne Tshisekedi wa mulu ma banda ko vanda faji atali mukishi aleli faji atali alobi non Tshisekedi wa mulumba aza plus qu'un lion papa nazo yebisa yo fobo la biso pe homme nini o to bengi Martin Fayulu place ya banda ko va papa moment place ko koma na bino eza système ya vidéo na minute to ebisi bino bozala ozage tolobi muluba mukongo muswahili biso nyoso bana Congo mobimba ezali kamu ya mango bandeko na biso ya diaspora balobi biso pe Fachi ko bosa na biso te kala mingi te tozokita na RDC pona recensement biso pe photos wa carte na biso mais États-Unis d'Amérique lobi pa beti c'était alobi to saliwe to ko soutenir pe RDC na nenga zwili kanisi ya ko recenser tout le peuple congolais base wa carte d'identité combattant président Gilles Abeta c'est à l'obakete tous les Congolais biso to za bazoba to bana otama na ba carte électeur kala mingi te Fachi comprendre ete ba Congolais ne bazalaki bazoba il fallait base wa ba carte d'identité na bango nyoso mobi merci bande ko na ngai bazola kisanga na régie na komi na suka na ibi bien nazalaka na bambote na ngai na pesa kala bande ko na ngai bana na ngai na etandoke na bosanité o to bengi mama Daniela Kamwanya na bosanité mama El Chanto mama El Chanto na pesi o bambote mingi na pesi o bengaka mama Chilombo mama justice mama état de droit ero na chanteau rouge bato ba mela pema melisa bango pema to bisi bango ba ko mela mai na bomboy ba ko démissionner en bloc ba ko tika ba salon ba massa na bango ba ko zonga na RDC ba ya o vérité de sac to bisi bango sac mama bazali bekenda wa awa na webisa bino bande ko na ngai na ko pesa lisusu o to bengaka le commandant Bulabula na bo sanité
oyo tobengaka PDG wa Den Moulamba, hein, bisiko zali kolo nzamba pambola yo. Ya Roger Luma, molobela fachi na Paris, Roger le combattant, na bosanité, combattant Roger, bisiko zali tikete kolo nzamba pambola yo. Mama Brigitte Mwanzaka Bea, oya Simbi Afaso, Moutema, oyo tobengi Afaso, tozozela tous les délégations. Toko marchez pas des caméléons comme Jésus-Christ de Nazareth. Pour na Afaso, tolobaka toujours Afaso viva. Viva. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona, par rapport à Évangile.